tuna bato bazoba masasi na mutu mazo denda na minute na Europe akimi problème ya le 15 mafa mutu azo lisasi na mutu mutu ezanga cicatrice bino bomona politique yoyo est-ce que bakoka to bakosilisa ngo ezaka mutu na totuna ba congolais parce que mboka na biso na oyebite pourquoi bato balika bakambo lukuta depeza makasi na mambo TikTok fo bakanga Mvonde apesi ultimatum babifingela mwanza bino bato bakosinga ba personnalité kofinga bango pour ba sanité balobi mikoloyo justice ekomi ko traiter bato numérique ka ne ba traiter bato physique yo kanisaki koto vanda na mboko zali oko sala nyonso mesiko il paraît que changer Interpol pe ko luka yo ndambe e ba ko extrader pe yo total ngana ndenge kende mwana mwasi oyo natielaki bino yaki kosenga pardon sikoyo ndenge na yokeli asengi pardon mama Denise motema munene motema malamu mobike mama Denise alimbisi ye mais siko bato mama Denise asalelaka bolamu baboyi basi ya basoda nyonso awa basiliki makasi balobi biso totangisa bana ofele tozobota ofele mais bien les gens doubler bango ba salaire oya kusakana na mama Denise ndenge bote ba congolais ya monde entier bote bino bato bopesa biso confiance tozane sengo makasi ya komona bino ba congolais na ebisi bino ke lelo le 15 août la ville est tranquille tout va bien aucune déclaration dit qui a dit que le 15 il y aura quelque chose. Il y a 6 heures maintenant, il y aura aussi le soir et il y aura rien. Merci déjà, Nege Bousse Belé. Et bienvenue sur Tindika toujours dans le bara. Sur monité, Kondimate, Bapanga Vincent. Merci, Namoni Badeko Belé. Bakomelinga, il va remercier na Moussala Tokenaki Koussala na province ya Congo central. Merci, Bamsou Balobi, à côté de Bisso, la Kisi, Bisso Batomadim, Basingombe, Baleli, Babi, Papo, la Kisi, Basingombe, bande kongala ka kote abino bolingo ya ba tribuna ba ethnité kaka bolingo ya Congo na ya ba congolais c'est-à-dire que so miyebi koza ndeko ya Congo central yebaka ke on a présenté votre province so za ndeko ya Kasai oriental yebaka te présenter bino province na so za ndeko ya Lualaba te présenter bino province na so za moto Otuele te présenter bino province na bino. Donc, ce il y a Chouapa. Donc, partout aux Ali, il y a des biso aux Ali wana, na cadre ya bolingo ya Congo na ya Congolais. En plus, sur le koza ndeko ya Congo central, il y a des oza obligé kakozala na Congo central ti. Congo mobimezali yayo, okoko kende Mbujimayi, okei Kananga, okei Lubumbashi, okei Bukavu, okei Goma, okei Kisangani, okei Beni Butembo. Partout Bandaka, Badoli, Tegemena, Mouchi, Idjofa, Gungu, partout, tu n'as pas Ikongila. Ezakaka mboka na yo. Donc tout le monde a koko sayote. Congo ezali mboka oyo congolais ezala ya Bandundu, ezala ya Équateur, ezala ya province orientale, ozana na droit kovanda partout na Congo ezali mboka na yo. Donc yango moni ngai mingi na côté ya bino bandeko na ngai bolingo ya Congo na ya ba congolais. Voilà, la grande équipe est déjà en place. Merci na Junior Kapaya, merci na Rife Kisombe, merci na ba congolais nous en bonne qualité en commençant par bien na ngai Maurice Toko base depuis États-Unis nous avons na Segebanza maman Yohane depuis Bruxelles. Tozali mère, donc Tozali biso toujours au four et au moulin, na compte ya boulot oyo Léo Munzadi merci ndengo solanda biso pourquoi pas bon séjour na Gérard Kananga, Gift Mbaki Mbuyamba, Jacques Mbuyamba, toute la famille on vous salue, pourquoi pas tous les Congolais de bonne qualité, partout vous vous retrouvez, José Antonio Fumabo à la Marika le Soro Bino tout, na le Labino Mabe, Jordan Lusamba, Kwete sur la Queen Soraya, pourquoi pas Léopold Sapou, Patriarche Tumba, Pierre et puis pourquoi pas leur président Junior Kalenga Chimanga. On est ensemble Guelen Kumu Yadiva Mubi donc Guelen Kumu pardon Yadiva Mubi Tozali ensemble tout démarrer ma solo na biso avec Vienangai Tumba Kolesha
ya Maman Laurence, bon séjour na Maman Élysée abato arifreki sombe na rata kisasa eyokani emonani ekomi pe bayoki bandimi bayebike ozalaki penza présente. Voilà. Alors politique et ngae C64 na ebité na le labino na munoko nini yaya nani apanzi bino boye. Chance eza mbongo ya Chilombo te ndenge baka bomoni Chilombo tete za su Chilombo te chance lelo le 15 yango lelo le 15 août président convoqué le dialogue te siko bo sa nini oh bazongisi longo bazongisi on sur le parlement oui la haute politique eza pour la relecture ok vous a dit que projet est abandonné. En tout cas, na évité politique, tout ça, là, on a banani qui vous avez dit que, hein, yoka ou yeka boye, au ça, la politique, au contraire, muto yo, azali, moi, là, y a docteur en droit, moi, là, grand politicien à Congo. Si qu'on yo, moi, là, y a grand politicien opposant historique à comme président de la République, yo, le mieux, ça, opposant, na ye, mais yo, so appliquer les méthodes d'appliquer la rabat dictateur. Tuna bato bazoba masasi na mutu mazo denda na minute en Europe akimi problème ya le 15 mafa mutu azo lisasi na mutu mutu ezanga cicatrice bino bomona politique yoyo est-ce que bakoka to bakosilisa ngo ezaka mutu na totuna ba congolais parce que mboka na biso na oyebite pourquoi bato balika bakambo lukuta debeza makasi na mambo TikTok fo bakanga ngo Mvonde apesi ultimatum babi fingela mwanza bino batu bakosinga ba personnalité ba kufinga bango kuroba ba sanité balobi mikoloyo justice ekomi ko traiter bato numérique ka ne ba traiter bato physique yo kanisaki koto vanda na mboko zali oko sala nyonso mesiko il paraît que changer Interpol pe ko luka yo ndambe e ba ko extrader pe yo ah total ngana ndenge kende mwana mwasi oyo natielaki bino yaki kosenga pardon sikoyo ndenge na yokeli asengi pardon Mama Denise motema munene motema malamu mwebike Mama Denise alimbisi ye mais siko bato Mama Denise asalelaka bolambo baboyi basi ya basoda nyonso awa basiliki makasi balobi biso totangisa bana ofele tozobota ofele mibene biso badouble bango basalaire oya kosakana na Mama Denise ndenge nini basiliki makasi babi kofinga Mama Denise mpona yango biso tokofunda bametre avocat biso bafundi bato ndenge na ndenge parce que les gens sont très fâchés mais ngana ngana lobake kofinga eza arme ba faible. Ce sont les gens qui sont très faibles et qui ingérient les autres. Parce que seront miyebi, oui ma capacité na yo, oui c'est que tu es, okoko ingérer ba tout. Pasteur John Nabour Gambres, naza fier que aux Hollandais biso très bien sans problème. Alors bah problème aux alliés le rôle actualité mingi yangwana, makambo eza minene makambo eza makasi ba surprise koya. Toza tellement dans les bons gars, on appelle ça bino chronogramme à makambo ndenge kozala. O ayokaki bien, o ayokaki te tant pis pour lui, mais le plus important, les Congo avancent, Congo ezo tongama, pardonnama moko tongako, banda Congo ezo ba président de la République ko banda Léopold D, Roi Baudouin, Kasavubu, Mobutu, Musée, na Rwandais oyo, ba Rwandais lelo ba reconnaître pour lelo na rotier la bino ngwa. Et tout le monde FR doit y avoir bimi kuna bandi batu musu basi balandi alobi banyamulenge bazate boza ba Rwandais bozala ba Rwandais e ka ba miwanga la kive ndeko na bango yoko teka ba osiko tato ba Kabila za tuti Rwandais Robert aza Rwandais nguruga bino boyina biso bo traiter biso baloba juste ka poto zolobela mboka oyo ya biso moko notre propre pays mais vous avez des vrais Congolais bazo mona biso mabe. Ces gens-là, bazomi benga baba Congolais. Mais amna bango ezakande Rwanda. Tout est défendu nyoso ya Rwanda. Basaka na bona am Congolais te.
Exactement dans mon thème vraiment. Ma kila qui Congo na posa ko. Bo mona ki bango na ba football na ba ma beleza musique. Bazalaka kazi am ça. Ce sont des Congolais, il y a mauvaise qualité balingi bazala ba Congolais. Pour ba boto na biso ma belé na bango connaissant que bango moko na barrière arrière grand-père na bango, ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Oh, mais ce qu'on a joué batté. Pourquoi ça fait d'autres Congolais mal ce qui toujours la vérité à bandeko baza ko usurper identité na biso. Nationalité mutu to rozo parce que bino pe na ba pays bozala ka ba nationalité abato. Ya ba pays wana. Mais ma belé wana za binote. Ba village. Na ba chefferie na ba groupe ya ba village ya batwana eza ya bino ba Congolais te. Tous à la série on est dans ma mamboka. Biso toko kufa toko tika bana na biso mais toko bisa bango skoni. Que Barwandais baza ba Congolais le rôle bino. Tiens, Barwandais baba Congolais le rôle biso te. Ba Congolais le rôle biso te. Et ça le rôle yo au changeant de nationalité aux français. Mais français sous chahibi que yo zarano français te. Aux la poto au changeant de nationalité na France au coma français. Mais le fait que le blanc français ba mon aux noir. Et même savent que tu es français par nationalité, mais on a vrai français à soucheter. Alors, Rosanne et le Romo, on déclaré, on ma belé, autonomie et indépendance, oh, mais dis, quel courage. Dans la déclaration, on a Kenya, on a Kenya, Basili, qui pose la route, route, faut bien Rwandais avant vote, puisque Rwandais est vulnérable partout. Vulnérables partout. Ce sont des pestes. Quelqu'un a dit, mais pourquoi les Houthis ne nous causent pas de problèmes, hein? C'est ce que tu crois. Alors, la politique na sepeli. Ba combattre ba ibele na ba leader na bango bandi otiala c'est pour mona ki moko na ndenga mabete za pona ozokela likamute. Félix Tshisekedi est président Lanko. Oh. Oh. Est-ce que biso totuni yo? O chilolo kufi. Mboko yo. Ba Congolais belé ba yana esprit ya haine. Ba mi benga ba opposant, nzone ba opposant ya haine. Haine bomisi ba tebele, lekisi ba tebele. 8 ans après muto yo bapenda bi non. Félix Tshisekedi est président ya Congo na nko. Oh, noko. Ah, eza lokolo. Nana Congolais, mais là, ça se passe. Na Congolais, hein? Na mon avis qu'il a ça Congolais. Gaï, mamboyo. Oui, je le veux. Grâce Coutinho. Ah, tu es polémique fort. Mais président Yambi, hein, après ce projet, bah, jeune, hein. Président Yambi, oui, je le veux. Oui, wanani. À mobiliser choléra, c'est 64. Mais est-ce que c'est 64? Moi, je cotisé l'eau. Panzana gogo. Après Bolodjoa, ba petit tu as ba nouvelle génération, on a eu ça, on ba père wana, ba vieux wana, ba yaya wana, ba politicien wana, mingi carrière de ces vidéos, on dembele mon papa ba jeune. Martin Fayulu si la kala. Bon on a levé la sous la muka. Ba tikela ka la muka, wele la muka sakapara, to ba tikele la muka. Parce que e bandana te. Ceux qui ba tikele C64, au comment on C64 on s'approprie na ngo titi tala ke misala leader na ndenge na yemo na poto. Bon poto pe lumbi sodoba babwa kisinde boy bana poto bino pe bo musique vous salivez ma fa président Abisso Ndoto notre président de la nuit boya mena ba dede or voilà ça la plaît na compte C64 siko ake trop tard membre se comptabiliser aki la le lone tombo pina to le 15 août na lingi ambongo abimse siko bato bana bala ke Tshisekedi abo ko convoquer dialogue par rapport à ultimatum à C64. Oh, ok, parler de la nation pour Tshisekedi a démissionné. C'est quand? Vous changez de date? Jour, c'est ça, là? Kaboun? Fayulu? Nani? Kabila? Touro, nani? Yeah. Mambo maso bede. Alors, Toba nanon na mambo ba muto azo confirmé un Rwandais aza ya FPR proche à Kagame aya komisa tous les Rwandais balaka na Congo ba mi benga ka ba mi pesa kombo asika ba nyamlenga biso bo ba Congolais te bo ka ba Rwandais
bino ba congolais te avant bozo terme banya mulenge ba congolais biso ba zero to beka bino banya Rwanda ya omoni mukemke na est kuna zaka soke mboka moko ka to récupérer omoni peuple bandi ko yemba banya Rwanda bote barudi ya kwabo banya Rwanda bote ba Rwanda nyoso bazonge pa na bango me mboka na bino zaka Rwanda bozala ka complexe bobo ya mboka na bino bobanga kango pona nini pokuna pe dictature eza kuna na vidéo mona ngana tshela bino bino tshela bino ngolo te très prochainement na pesi bino na posa na kangi bino na posa alors kapa ya pardon to banda ko tindika ba signaler ngake non en tout cas Saint Thomas lobi trop to ana besoin ba vidéo on a banda ko tshaba ba vidéo parce que bande ko ba senga ba vidéo ba congolais à bonne qualité mbote na bino ozana États-Unis ozana France ozana Londres ozana Chine ozana Japon partout bozolanda biso. Nous sommes fiers. Très fiers même. Très fiers. Junior Tchepé, la mire de Berlin. L'Afrique du Sud ne tombera jamais. C'est l'ondenge na yoke. Alors, quand l'objectif à beta biso traduction, il y a tout chuana maramba lobby. Juste au cas de la place tout assis à Roloba. Quand l'objectif va se introduire, tant que tout assis à Roloba. Au cas de l'on a pour bande de la vidéo. C'est parti. Tindika. Je n'ai pas fini. J'ai encore quelque chose d'autre que les Rwandais sont en train de dire. Je vais mettre pour vous. J'ai aussi traduit ça encore en français pour vous, pas de passer de temps. Suivez, et peut-être on va revenir là-dessus demain. Suivons seulement. Quand je vous entends parler, moi je me dis, ils disent, on se défend, c'est ça, chacun pour soi. C'est là que nous avons été élevés. Nous avons voulu être autonomes, vrai. Donc juste l'autodéfense, sans voir que vous vous battez au Congo. Le Congo est-il vraiment à vous? Vous êtes Rwandais, mais Congolais. Ça me fait rire quand vous vous appelez Banyamulenge. C'est une colline. Alors, si je comprends bien, je devrais vous appeler les gens du quartier. Vous êtes des Rwandais, mais vous vivez au Congo. Tout comme il y a des Rwandais à Murenge, sur votre plateau, des Rwandais à Masisi, des Rwandais à Rutshuru, des Rwandais... Non, cette partie de l'Ouganda. Eux aussi s'appellent, je ne sais pas quel nom ils se sont donnés. Pour ne pas vous appeler Rwandais. Vous êtes Rwandais, que vous le vouliez ou non. Mais le Congo est à vous, vous n'êtes pas des étrangers. J'entends toujours les Banyamulenge. Oui, mais vous êtes des Rwandais. Vous êtes des Rwandais comme moi, mais moi je suis au Rwanda. Et vous, vous êtes au Congo. C'est comme ça qu'une partie s'y est retrouvée. Bon, avant de trop m'enthousiasmer pour cela, je vous dis tout ça pour que je puisse être corrigé. Voilà, méthode dans réalisation. C'est 64 membres cotisés. Je vous propose l'autre membre de la bango. Il y a Jeune Moussousso, Moninga Lebolonjo, parce que nous avons besoin de cotiser, ce n'est pas de notre faute, mais kapa ya tindika to monango ndenge kuna eloko akotshela mutemba kuna so erompe komika lokola kaka M23 ndenge Israeli mutombo sango aloba kuna pe eloko akotshela su mutemba eza te tindika biso Oendo mbotela mbote mingi ndeko John Kabamba na kosenga yo bolimbisi makasi po il fallait biso na compte à génération rupture tenir des réunions, réunions très sévères. Tout ça là qui réunion lobby, lelo on a reçu des laïcs. Tout ça la réunion lelo. Ils ont sous 64 été, tout c'est des solidarités qui retraînent à Bisso na 64. Owen, je t'aime pour ça, j'aime ton état d'esprit mon frère. Merci beaucoup mon frère. Tolongwa qui en tout cas na minute to lobby to poursuivre le combat na Bisso, il y a génération rupture. Est-ce que le moment est bien posé? Le moment est bien choisi. Ah, est très bien choisi. Biso to kolinga suir tende konanga. To kanisa ki to sangana bandeko to sunga bandeko balana nzela ya bosolo ndenge génération rupture sengaka. Mais ça na batu baza trop attaché na ba pratique ancienne. Baza trop attaché bangi basa neti
babimisa biso lokola groupe d'accompagnement neti batala kuna kati ya orchestre. Enlevez les rideaux. Biso enlever les rideaux. Mboka Kolobo. Biso neti ozo gérer opinion les. Mboka Kolobo. Toye pesa batu lumière na confiance peuple a pesa bango confiance. Mais maintenant c'est sûr que batu mo bazo accompagner bango. Tolobité boité. Boité toi na posa polémique sur yangote. Biso neti oza awa toza vraiment fixé na ba. Nini ya mabe okuti kuna solo nini? Eloko ya nini? Eloko to ya sima ya solo nini oyoki? Solo ma base d'abord na niveau ya désorganisation. Organe décisionnel ou babengi conférence des présidents, ba décisions sont revenir sous son ayete. Et comme il groupe ya batu moko 5. Mais il y a un groupe à batu 5. On a kabunda outi ko gérer na Félix Awa. Oh! Comment ma stratégie nous sont élaborée dans l'opposition? Tobo ita koki ko yape na opposition. Mais koki ko zal élaborer par bangote ponga na idée nanga idée bosse ko ya. Et s'il jouait les jeux de Félix? Donc biso tokolinga na président mesika tozo ba décision biso peto zala na kati poto zala sûr que ba décision tozo ça nous concerne mais ce bozo ngo de bino moko ngai yowen na lecture nanga na yaki komona il y a des mots qui choisissent pour na koya koloba na biso na conférence so yo zala na kati lo wa nani oh na zala kati lo kwa la sociétaire on a créé kabunda za yo za ya tokela malebe c'est là autour que soit bien er ozo tunanga place kabunda za yo na nini na 600 chika vaye oh na banda politique avaye L'État est dit. Elle a 2015 ans on a batangi na kimukolo batu batangi ba classe ya le 7 août le 9 septembre Ça c'est les 760. Mogelengi. mutunyo sayebi bosoye role banga okozana kati ndenge nini sikoso na zana kati te yango na monike lokola nge bongi te na zana kati na longwe na nga na continue la génération mais to ça la génération kodinda mobimba wana kodinda nyoso na lobby ya batimote le no bango to exista na bango est-ce que chanson tu ezalaka et puis maloba na oloba ça solo te tuna timote a rebobiner ba vidéo to ça ne monsieur il y a 4 ans passé er kabuna zo tobola ba pina batu na telemelaka ya lobi na nga kamuna intimidaka batu na yebisa timote Tu as une bonne mémoire. il va intimider qui ya yebi il y a 4 ans passé Tozakaka. Regardez ce que le pouvoir donne. Regardez ce que le pouvoir donne. Kiji. Bino tout bobo ça. Nazo mata cheval na 50 ans. Parce que to sanga na bino soyons humbles. lelo afana tiela bino nana ba devoir de mémoire mibale mobimba ya musée Laurent Désiré Kabila na ya Daniel Saf. Daniel Saf a sa prophétie à IDPS na tongo na mamba pouvoir. Bouchemouni mon ami Socrate. Socrate Bouchemouni. Mon ami. Alors on a zoté la vidéo skoyo. Avant nanu mwana mobali oyo alingaka mafate na ye bakate pona nini. Ake ko filmer boulevard du 30 juin na butu ndenge epela. Alobi o fayilu kokima na poto te yako tala ndenge fachi abongisi mboka yaka kaka bano mata bourgmestre na tele ngai mwana alingo respecter fayilu kapati ndika non juste pour na ay murka boseka kaka kapati ndika so bayo kaino efe fachi kinezo bonga me ezo pela epela dor minda kilika. Fayulu mikolo tambol na Kinshasa te. Leta de facha zo bongisa mboka. Eza tarde ya kosenga pardon. Komini ya seleza wana bakocha yo bourgmestre vient na ngai ko buka na TV. Na de Kinshasa zo pela. Kinshasa zongi, kin la belle. Le Fayulu vient na ngatolinga kayo je ozamwa na mboka. Nanga Fayulu mafa yanga vie facha kocha yo bourgmestre na komina sele. Alors et là on a une tiela bino oyo ezali épisode tolengaki to vivre to vivaka ngo déjà à travers Maramozo le Ghana est nanga procédure ne peut comme boye a signé un contrat belé na ba européen Union européenne surtout na même ordre de na Rwanda pour ba déstabiliser mboka na biso d'une manière anarchique na sabuzoba ya koela pouvoir
Et avant Nanga, un Congolais l'a fait. Lui, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bon, là, religieusement, devoir de mémoire au Congolais pour comprendre que tout petit musika pour tout comme place tout comme au lelo parce que tout si basi bate kakambo kakalambo déjà gina libulu et voilà pourquoi depuis 96 si tout comme en 2019 c'est Paul Kagame qui contrôlait la République démocratique du Congo au nom ya ba multinational kapa ya tindi kabiso. Merci beaucoup. Après, Daniel Safou, à laquelle a déjà IDPS, Tawara membre, IDPS, faute ça versatile, tembe ya politicien, a changera bandaku, a changera politique, a changera nyoso yaye, aza na cohérence te. Nzamba salaka ye bien na vie akutani na Martin Fayulu mutaba confusion, ko bango bale ba bato ba confusion. Soko landi bango lo la ba leader ba robungisa yo vie na yo yo tikali na yo. Parce que ces gens changent de position à tout moment. Hier, il était membre UDPS a commis ça. Tu sais qu'il est père fort. Tamoro Boé. Dans les dernières minutes, lorsque Mavungu voulait se rebeller, son premier allié c'était Daniel Safou. Pour me dire que tu as Mavungu dans la permanence, j'étais avec Daniel Safou. Et qu'est-ce qu'il me disait? D'abord, il en a révélé, Bino. Lui, il est quelqu'un qui change les positions d'une manière automatique. Récemment, ceux qui ont dit Daniel Safou a été député, ils ont dit Takatumbi. Mais bon, quand on a des pièces à Takatumbi. Là, c'est le jour où on a la Kabila. Bon, on a la Kabila, on a commis parce que pour lui, aujourd'hui, Kabila est un modèle. Mais on a rebobiné film, c'est pas pour que les Congolais soient à la diptyque. Les politiciens congolais n'ont pas besoin de votre intérêt, vous le peuple. À part Fatim dans la volonté politique, il y a Rossel et Labino, bah peuple Marambo Yabino. Mais les autres là que vous voyez là, c'est leur ventre ou rien. Kapa Yatindika. Viva! L'IDPS viva! Nous avons une mission prophétique qui se guette à Tigela Bissoko Pamounene. Bino Boye Baromote. Nous avons une mission prophétique, nous l'IDPS. Nous allons diriger le Congo pendant 40 ans, vous verrez. Si nous nous organisons, nous serons majoritaires au Parlement. C'est un acquis. Et si nous sommes majoritaires au Parlement, ça veut dire que nous avons le destin du Congo entre nos mains. J'enchaîne. Voilà, merci na sepeli de bozage belé week-end qui toko soki dimanche soki samedi soki koni yo zinga la vidéo. D'abord na peso mbote posa congolais à bonne qualité, bolingo ya congolais ba congolais. Les jours qui arrivent les meilleurs. Obi ke Congo penda soki to tiki penda li solo kaka oyo. To bi to tiki la Fatim Boka oyo 18 ans. Après toi on sala bilan, il y a des gars. Maintenant na mawanaza ko compatir na ba congolais nyonso oyo afdel a saki biso esprit à quoi abrutir biso. To somba bisombela mwanza to tonga bitongela mwanza lelo toza ba victime ya service ya l'état ya urbanisme ils aligné kozongsa ki sasa lolenge zalara il y a des gens qui vont perdre leur parcelle à tabo kenda poto no somba que déjà le pas on est dans la bandale dans sa pylône il y a celle barobuka 25 mètres de gauche à droite désolé buvanda kala na ebi ba si tembele ba to bavanda kala awa l'état za ko récupérer et ba société nyoso ya l'état et la mouki denge ba spolia ba espace na bango bango nyoso bazo réclamer biloko na bango ezonga ya bango. Voilà côté makambo bebi yangwana biso to tiki bino na maboko ya nkolo nkolo batela bino batela maboka na mabota na bino pardon. Merci na Junior Kapaya, merci na Rifé Kisombe, bon séjour na maman Élysée Gérard Kanana depuis Kinshasa combattant nene ya IDPS Allemagne le rôle ba venera tumbakole chez maman Laurence donc azana bisoa bon séjour donc kutanga beta ina ne mais talarai ba combattant ya tango ya masolo oyo donc tout sepel ngazali awa et merci na bino la gentillesse na bino na bolingo na bino bolinga biso tout sepeli makasi lokumu na nkembo ezonga epai ya nkolo kolo abatela bino abatela na pe mabota na bino toujours bolingo ya Congo na ya ba Congolais bye bye.